Voilà, grand peuple de la RDC, nga wabino muyomba, nga yimanseba, nga yingwashi tope noko Clovis na pesibino mote partout bozwami. Et na keikope ça un grand merci, tope un spécial merci na babone nyonso ya Congo Esengo TV. Pe ndeko yo ozali ko s'abonner tout à l'heure to pesio welcome na grande famille Congo Esengo TV. Merci mingi, un grand merci na bande kondengo bozali ko tala ba vidéo ya Congo Esengo TV. Boza ko disposer tan na bino plutôt. Boza ko disposer tan na bino pona ko tala ba vidéo ya Congo Esengo TV. Boza ko like yango. Boza ko s'abonner et puis boza ko partager na bande ko mususu pe bazwa libaku to pe bazwa possibilité ya kozwa information ya mboka na biso Congo oyo ezali ba information sur et vrai ya mboka na biso Congo et wuti na source sûre awa na Congo Esengo TV. Alors ba papa ba maman bo bongama to démarrer elongo. Je compte 1 2 3 go boum 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 boum. Article 5 Yamobe Kolu Kunzi Elobi boy. La souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà. Na lingala sika Elobi nini. Litie lilie. Ok. Wane zagi flash. Kasi bandeko. Nomoko lelo. Tozana mabongisi mususu. Tozana wana tende article 5 de to lobela. Wane zali flash ya. Biso awana Congo Esengo TV. Tobandakana pona kotalisa ete. Kotalisa na mokili mobimba ete. Biso ba Congolais. To yebi ba droit na biso. To yebi place to wuti. Pe to yebi place to komi. To yebi ke. Article 5, to maîtriser. Article 64, to maîtriser. To zoko maîtriser. Constitution na biso. Malembe. Elongo na. Noko na biso. Clovis. Alors. Kasi pona lelo. To zo kende kolobela. Mobembo. To pe voyage ya. Noko na biso fachi. Ndenge a kenda ki kokutana na. Homologue na ye. Ya Congo Brazzaville. Na. Ba bengi na kombo ya Denis Sassou Nguesso. Kasi bango bazalaki na ba point ebele balobelaki. Kasi na édition oyo bandeko to lingi to se focaliser na 2 points. To lingi to se focaliser na ba parmi ba sujet oyo ba les deux présidents ba sololaki to zui 2 points. Point liboso to zui problème ya ba réfugié ya Yumbi. Oyo baza na mboka ya Brazzaville. Point mibale zali invasion ya armée zambienne na kati na mboka na biso RDC. Alors bandeko, point liboso binomo boyebi na 2018 na vente oyo utoleka ya 2018 na décembre bandeko na biso ya Yumbi ba votaki te. Pourquoi ba votaki te? Ba votaki te parce que parce que mobulu ezalaki kuna entre baumbu na batende. Alors bandeko bino bolandaki na bokebi à l'époque mutazalaki gouverneur ya ville ya Mai-Ndombe entre parenthèses de boyebi le grand bandundu et kabona na biteni misatu. Tozali ekoma province ya Mai-Ndombe, tokoma na province ya Kwilu. Tokoma na province ya ekoya na luka ekoya bandeko bolimbisi passé to eza makambo sengi to mesa nango mais to retenir que province le grand bandundu ndenge to yebeli na liboso na époque noko na biso Maréchal Mobutu. Et ça sont des comment éclater na
ba province misato. Alors bandeko wana bandeko ya Mai Ndombe ya province ya Mai Ndombe to na spécialement na Yumbi ba betana ba bunda ba bomana et ba village ba tumba bandeko. Donc ndenge ba rapport tozanango awa plus de 900 morts. Par rapport aux anangwa na Congo et Sengo TV, plus de 900 morts na ba problème et les kaki na Yumbi. Alors bandeko ba Congolais à Yumbi ba kimaki ba kenai ko se réfugier na mboka oza pembeni ezali nini ezali na Congo Brazzaville. Nde nani nogo na biso Fachi akendaki ko kutana na Denis Sassou Nguesso pour que batala ndenge nini ba Congolais ya Yumbi ba kozonga na mboka na bango. Kasi biso to koloba boye. Je pense que tango noko na biso Fachi asali déplacement ya monene ndengwana ezali pe bakeko ayebaki ke bakeko bazokende ko solola makambo oyo etali ba noko na biso ya Yumbi. Alors, je pense que ba disposition d'accueil ici ezwami ndenge zalaka que l'État a réhabilité bandaku parce que ba bolimbisi parce que bandaku ezalaki ya kozika pardon bandaku ya kozika te batumbaki bandaku batumbaki tolo ba village ya ba village batumbaki donc ezalaki mbutu na ndenga mukete. Alors bandeko na kolika ete topé na banzi ete parce que na présidence de la République tout ça ba conseiller ou ba capable ya kopesa ba note technique oyo ya ezali vraiment na nzela pona bolamu ya bana ya ba Congolais oyo ya Yumbi tango bazonga nde na barabara te bazonga nde na bandaku na bango esengeli ke espère bakei ba recenser bango batali esika bazali bazwi ba coordonner bango basaleli bango bandaku na bango pe tango bazoya mutu na mutu akoti na ndaku na ye nde wana biso nyonso tokobeta maboko. Au cas contraire wana biso ba Congolais toko appliquer article 5 toko appliquer article 5 parce que toko telema toko loba pe toko marcher parce que si to yebi ba droit na biso to esengele te bandeko parce que l'état congolais azana droit wana na article 36 ya mobeko likonzi l'état congolais il faut à garantir vie décente ya ba Congolais. Donc to yebi yangona tozo talisa ba ndeko oyo bazaka ba noko na biso oyo bazako gouverner na kati na mboka na biso Congo. Alors bandeko toke na lombangu na deuxième point ezali armée zambienne bandeko, armée zambienne vraiment armée zambienne bango ba envahir biso na armée zambienne pe bandeko ba envahir biso na nde balobaka batu mususu me bango te. Armée zambienne et envahir le Grand Congo bandeko botika nanu na kani to kanisa elongo tokanisa elongo bozo yeba nganoko na bino na betela bino lisolo bozo yeba tangu tozalaki na à l'époque na Zaïre na tata na biso maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbandu Wazabanga papa wana Hermo babenga e garant Hermo babenga e Elombe Sese Hermo pe babenga e maréchal papa wana ye azoi ko datan soko tanga na kombo na e
Afrique mo bazo banga. Afrique bon à l'époque bandeko, à l'époque wana armée armée congolaise actuelle bien armée zaïroise phase ezoko pesa malongi ya armée et pas ba militaire tchadien pe ba payer belé bandeko ya bazuzwa formation militaire wapi na kati ya Congo. Wana nani na Elombe Ceci. Wana nani na Garan. Wana nani na Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Bandeko à l'époque. Mais les loyo armée moko tozana ngo pa. Tout comme on a mikolo na ba semaine o kalami itiawa. Donc ba outi ko nommé baba nini na ba généraux. Ah! Ba généraux bazo bina. Eh! Pa. Ba généraux bazo bina na bango. Pona nini ba nommé. Eh! Bandeko. Toza envahi na 7 armées étrangères. Toza na 9 pays voisins, 9 pays oyo baza ba voisins na biso. Mais sur les 9 pays oyo baza ba voisins na biso, 7 pays ba envahir biso. Sikoyo yo généraux ba nommé yo pour des gens au kanga o lukandeni ni yago benga na banguna yo zo bina na yo. Donc mutabina kanini. Eh. Pa. Bandeko, tozongela nanu na époque ya Zaïre. Tozongela na époque ya Zaïre. Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga a nommé ba généraux. Allez, généraux abimina nini na réseaux sociaux zo binanae. Eh, bandeko. Ah, tokomi na niveau nini o sibonde tozabwe. Tokomi na niveau nini. Sikoyo, muto a envahir biso, ba armée o ba envahir biso. Bobanga na ndeni. Bobanga ndeni. Botamina muto ba sali ba nini ba nommé bata sikapona ba pesa coup de pouce na nini na armée na bango. Mais batango bazo bina na bango. Mais bon on est blague. Bon on est blague. Ah. Bandeko. Bongo siko total nanu ba combo. Total ka ba combo oyoyo ezalaki ba généraux ya nani. Ya à l'époque Zaïre. Na Yemei garant de la nation. Botana ba combo. Nzimbi Kwale. Ozoka combo. Amela Lokima Bati. Iluki Général Iluki Mongba Aumbo. Général Nzape Roi de Bête. Général Mbunja Mabe. Donc, wana soki monguna yokika Mbunja Mabe. Déjà monguna ye moaze ba sort na ye. Donc, azoe ba sort na ye bandeko. Donc, Mbunja Mabe, yoka Mbunja Mabe. Yoka Général Mbunja Mabe. Yoka suko, landa suko ba kombo. Amiral Lopanda. Amiral Liwanga. Amiral... Bon, bandeko, na sugida no wana, bino mo subo yoki ba kombo wana bandeko. Monguna nano, biso mo. Donc,
Tant on a na combo. Bino boyebi. Nzapa le roi des bêtes. Derrière nous sommes Nzapa le roi des bêtes cortège na yangwana. Yomo s'est rangé. Oh s'est rangé bandeko. Yomoko s'est rangé. Bandeko. Bongo sikoyo. Boyo kanana ba combo ya ba généraux ya mikolo bazo ba géniso ba colonel so ba généraux so ba major. Mouton major Yannick. Un major. Major Yannick. Ou un général Trezeguet. Ah. Général Trezeguet. Mouton Moussou au mona. Ce qui général Cédric. Ah. Bandeko. Botana ba kombango. Donc, ozomona, monguna pena, moya banga, ezate. De baloba en anglais. Baza fearless. Hein? Ba como mobimba donc ezo make munguna fearless. Moya alonga pena mboka na biso yemoko azati. Bino mo boyebi ba série ya maréchal. Garant. Je me souviens, na l'année 80. Kadhafi a kené ko envahir Tchad. Bandeko. Kadhafi a lapaka pour frappe Mobutu a bêta Kadhafi. Donc ezaka pena donc apesa mbala moko. Donc, leçon, naba oyo batikali basala ngoti. Kadhafi alia, maman na frappe. Atali sima zongi mutu. Donc, ya atalagi sima te, ya atalagi libosa zongi mutu. Kadhafi alia frappe. Azo ba perte matérielle, naba pertes humaines. Nanani, na armée, forces armées zaïroises, phase en sigle. Na yemei, Mobutu Kukumbwendu, Wazabanga. Bandiko. Ngano kona mena funa na zong sabino suna histoire. Yango, nani, qui ça je veux dire? Comment ya na Marcelin Bilomba ezo yela nga mingi pona sepela na conseiller wana mingi mais Marcelin Bilomba na ndenga ya conseiller ya matière à défense donc yo sikoyo zo wa no technique fungula noko na biso fachi ete il faut acha bato pena dongo oraga e kwe moto kwe bende donc tangu munguna zo aga kombo na kombo kaka. Hein? Mbunja mabe. Donc azo bakena okeno mabe zo ye la bango. Bango bazo longwa na pete. Bongo bandeko ba nini armée libyenne. Tango ya envahissaka armée Tchad na ba année 80. Bon monaki modèle Marshal Mobutu akenda beta armée libyenne a frappa bango pena neti bana mike pesa bango leçon ape donc tango bazo zonga sima bazo zonga pena batu bazo pesa pe mbala moko ba information na ba armée mosusu Mobutu o bozo mona o touti ko mona bo meka na bino kututi oya ko meka akomona ngo. Bandeko, mais lelo tozomona o tozomona lelo yo na armée na biso ils vraiment maratro. Ils ont vraiment maratro. En tout cas, bandeko tozana eli qui a été armée na biso et ko se ressaisir, armée na biso et ko longola na makambo ba ko bina atape na série ya ba général Eluki wana. Général Nzimbi. Tout ça y pe na musique kati. Tout ça y pe na musique.
tozali pe kobina totikala komona te généraux banommé aleki na abandi kobina et puis alekisi ba image na nini na ba réseaux sociaux totikala komona ngo te totikala komona ngo te wana ezo vraiment kotalisa ete non biso na armée na biso bato bazotiela biso base bandeko. Alors je pense que biso tozana besoin mboka na biso ezala libéré. Les 7 pays oyo ba envoyé mboka na biso tozana besoin ba ono stoa longa yangwana esengeli congolais de partout tosi toyebi ke la souveraineté nationale appartient au peuple esengeli to pousser to pesa pena to ningisa ba kontina biso to masolo ya arrondissement malonda ya yo to leka peuple telema soki bi o telemi nde makambo o bouger tant que yo telemi te makambo o bouger te pourtant bazotiela biso ba généraux ba bina na ba réseaux sociaux donc ozomona vena ke non mongona tanga otala ma toto lukae ali eloko et puis sili. Donc voilà la situation de toujours ken. Hein? Alors bandeko pour na édition oyo na suki wana je pense que bandeko bo sepeli na vidéo na biso ya Congo Esengo TV et na pesi bino un grand merci na ndenge bo disposer tant na bino ya kolanda biso na Congo Esengo TV ngai noko na bino Clovis na pesi bino vraiment merci pe na lobi ingeta kobosana te mobeko lukunzi elobi nini na article 5. La souveraineté de la souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala sika litie lilie. Armée na biso ifasa la litie lilie na ba frontière na biso nyonso. Na ba armée oye ko envoyer faut appliquer litie lilie. OK. Ngana bino tokutana na édition ezoya. Merci beaucoup. Nabalae Zambe ya estere Yawe salanga nabalae Nabala na pesa benfite na ngai ba invitation ya sonite Oyo Nzambe ya benvitation Mezo given azali